libala no bakangi libala te zongela libala no zaka déjà marié parce que bapesi la dot. Alors sikoyo lokola ba fande la délivrance omoni ata tozolo ba makambo ba kozonga to bi écriture moko ezalaka na je crois na Luc 15 à partir du verset 11 o ba fils prodige l'enfant prodigue ameki nanda ko papa na bozwi aki ko sala kindumba bebisi mbongo bozwi nyoso sala kinango bibelobi ba engagé ke na mosala batindie na porcerie ya bangulu po abanda kolia biloko bangulu mais lokola autaki na kati ya ndako epa ya ndako ya papa akanisi abia Bible bia il entre en lui azoni kati na ye abina zonga ndako ya papa parce que dans la maison des pères il y a l'abondance ya ona lobake ba église mususu eza ba assemblée ya bangulu. Oh, ozongo so makambo. Oui, eza assemblée ya bangulu ate bateli bango parce que moni makambo tote eza maya propre ato teli mutu maya propre lo baza la fils prodige ndako lobake église wana eza église ametolia biloko bangulu nazonga dans la maison du père là où il y a l'abondance de la parole. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais le kola mutaza ngulu ato teli maya propre aolingaka bana kosana maya salite yango monike ba fingi bazaka ko naviguer na kati maya salite bazo tambola. Alors la délivrance eza na ba dimension ebele. On a délivrance au eza ba lien. Nous avons aussi la délivrance au eza lié na nature adami ko to botama na yango. Oyo koro yo to late comme corruptible. O la véritable délivrance to kozwaka yango ngo to kolata corps incorruptible. L'homme prudent voit le mal de loin. Toté akapo motabanda ko se perfectionner malé bomoni na koloba likambo na révélation pour bato ba linga révélation ba comprendre moi moké. Omoni nzamba pourquoi nzamba bomaka mokili tango ya Noé. Nzamba bomaka mokili tanga Noé parce que masumu ekotaka ebele. Nzamba lui pour mettre fin à péché. Noé a sa la arche. Noé a sali arche. Noé a continue arche. Mbule bandi ko beta. Soko tangi Bible ko mona kina tanga Noé ba ngombe zalaka ebele. Mais tango mbule zo kita tango mbule zo kita arche zo mata likolo ya ngomba moko mukolo mbule katanaka eza mukolo arche to mwa maka likolo ya sommet ya bangomba nyoso eli likolo banini bangomba eza ba problème eza ba lien tango zo kaliloba tango zo kita la vraie parole c'est-à-dire arche zo mata ozo dominer likambo moko. L'homme prudent voit le mal de loin. Ndako balobi kokozala ennemi ya bato yomo ezaka nzoto ndeto liso ennemi koyina bato ya kana nzoto oyo likunya za kana nzoto koyiba ezaka na esko boza kana nzoto yango sikoyo prêche mutu nanu ye moko fo banano ko bunda avant taxe bato mususu abanda ko bunda na nzoto na ye moko na benemi oyo bazo bundisa parole de la vérité mais sikoyo na ba église ozo mona wana ozo yokawana ya bato ozo yeba wana ye moko na mutali kunda il n'est pas délivré oyi pona ni Moïse akendaka côté ya délivrance en Égypte parce que parmi ba hébreux nyo swazanga en Égypte le seul mutazaka esclave que c'est Moïse. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais biso yebi ke batei baza esclave ya inimitié na famille. Esclave ya mutomoko za inféminé. Donc c'est-à-dire makambo ebele bazo teya wana bazo créer des conflits na kati ya ba famille. Oyebi Bible pekisi biso te to salisa mutu mabe. Bible pekisa ta mukolo moko te ke so mutu za mutu mabe o salisa etete. Bible lobi bolamo tozo sala bato bazo sala biso mabe eza makala to cha ba mulikolo na mutu. Donc soko salinga mabe ngana sali o bolamo yeba ke na tie yo makala likolo mutu. O salinga suma be ngana sali o bolamo. C'est-à-dire nzamba lobi à moi la vengeance, à moi le jugement ezaka ya nzambe vengeance ezaka ya nzambe. L'homme prudent voit le mal de loin. Na comprendre bataille ya leloté. Ozomona moto na kati église ayoka na kana bandeko na ete na ba parents na ete maté ya kakaka. Azana droit ate. Ah oté pour ani Bible biso ko lingo tia offrande likolo hotel. Faut que ndeko yoka na bato ozoka na bangote. Mais basa ko côté. Mais bangulo bato na kati église na maya salité maya potopoto. Bazo croire donc mais na ebité na siko bakoma bangulo onde ni ndaba. Bakoma bangulo ngulu ezaka déjà nature ya kobota maya mutu.
bato baza réservé bakende lifelo Bangulu. bangulu bakolonga esika mai ya salité eza te osomona ngulu ato tala sala épreuve zwa mai ya malamu zwa piscine ya propre tia wana kamata potopoto na mai tia wana tia bangulu bakokende wapi bakokende na piscine ya potopoto. L'homme prudent voit le mal de loin. oyebi eloko eza plus grave omona mpe basali mpe bamaputa basali bamaputa mikolo baza koexploite bato boteka maputa bosala oteka maputa Yo zone no kakuna ngaka si tusi kende tusi. Mais oza tozongela ma délivrance na compléter Galate 4 ma Galate 4 ma kamto. Ah OK. Fona sil sanyo soti. Oya yaki débat. Na maputa lisusu. Ba oteka ba osuma ka maputa na kati église. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc stratégie wana eza ba Na poto wa libala. Siko stratégie wana ya poni. Libala na ba camarade na blocage ba kanga na kindoki ya famille. Voilà. Siko stratégie wana ya wana rabaki na émission le kekeza sociologie africaine. Moni siko zo fanda bato to ba sociologie ya bato. Na pesa exemple mon abi. Tango Jacob akendeki asepelaki ya bala Rachel. Mais tango koma isika libala bible nani là-bas ici abina contraint na biso oyo. Hein? Loi est fixée avant les qui a bala. Il faut nano ya bala. Les aba loi. Ce qu'on ba sociologie africaine les allengue wana. Ba africain ba simaka ba conséquences ba acte na ba moté. Oyibi na musala, ba bingano na musala. Ou bien cacher judiciaire le baby. Ou bien difficulté ko zo musala parce que cacher judiciaire na yo za propriété. Na pesa no exemple être soignante. D'abord plutôt mususu posa na oza comme soignante. Faut se nga cacher judiciaire na Nantes ba piso cacher judiciaire. Mais soki na Nantes ba ko cacher judiciaire na yo za bien té. Automatiquement musala ba besoin yoté. Ce que loko ni be se cacher judiciaire na yo. Dizalino mabe parce que na ko sala. L'homme prudent voit le mal de loin. Po anini ange yebisa kende mwana. Omoni so motolongo esika. Otiki lipambolité. Esika pe okeyo na komema lipambolité. Le ministère a pour rôle il y a qu'à expliquer moto conséquences de camboza na so qui a pour réparer azonga réparer so que za balien nzamba pesa ba ministre autorité ya ko déverrouiller ko délier ba balien même ta kotika na balien éternel te mutu batia ka balien ba ngoni ba oté enlèvement ngoni ba oté crainte de Dieu ngoni ba oté foi kandi za bakangayo bomana bazuka mopanga ko baza kuna mopanga dans l'andelango bien kunezaka mopanga mais l'épée c'est la parole de la vérité baninga tango kokie papi kene tolobe la vie papi kene tolobe la vie Moi je sautais pas. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopoko lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pona kotikala kozala moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen, tout le de la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen. Nazara Mounina na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait le film. Papi Gen, tout le de la vie. C'est Nazara Mounina na yote. Est-ce que Nazara Mounina na yote, Papi Gen, tout le de la vie. Azalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, peintre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi gen yo ebite, azalaka moninga na bisote.
ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te Papige nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te Papige ntolobela vie nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie Papige nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie Papige nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desiti boko sepela. Bienvenue
chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, les pasteurs, moto na nzambe, il y a zani moto abatu. Donc mutu nyoso za mutu na ye. Donc les autres sanga musala sala, ozala mutu kana yo lingo tinda, omoni Agence Assir. Donc ce que va bien Agence Assir, c'est que bena sire leka. Donc ce biloko na yo et comme atina destiné, omona ta tonga ebumbite. Pour biso respectable biloko ya bato eza ya biso te biso osalaka mosala tomemi yango ntina kini oyo etikalaki na matadi te biso okomisa yango ntina Kinshasa mutuka na yo batia yango ekomi ntina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc oza na mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon toza na Chambéry toza na Nessi donc soki oza na posa na biso bengaka Agence Assir yeyo apesa banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo prix mpe ya malamu na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune ya Ngiringiri direction Shaba Makanza donc soki oketa wana omona fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Chers amis, bienvenue chez vous. Tolobara chaque fois à Ezalaka et pas Inabino, Tolobé la vie officielle. Merci de votre fidélité, merci de la confiance. Bolingo Bozalaka Nango. Ah, nous avons invité tout le monde de bien vouloir vous abonner massivement à Tolobé la vie. To continuer encore le parce que les gens battu bien, surtout à Tolobé la vie officielle, donc makamba bien les kaka awa. N'hésitez pas donc à rejoindre Bisso. Juste moi, soka ko s'abonner, marmo combien mina Bisso et puis notification sur routine et au comme la yo en bonne et due forme. Donc beau s'abonner. Merci la grande équipe à Tolobé la vie. Didier, merci na yo linga makamba boy. Voilà. Là nous avons encore le docteur Jean Ngongo. Nazo yamba le lopo boyebi docteur Ayaki na Tolobé la vie awa pona kofungola bato belé misu o misu bato belé za ko kangama et puis aza ouvert toujours na débat on yo ça a besoin à ça na débat yaka to ko ça la débat au lieu de ko loba yaka vanda to ko ça débat comme ça parce que mamanza mo pe ke ndingo na po to ko sami pe moi trop to zui ba 8 ans ko sabi so moi trop na longano les net po aux 8 ans ko sabi so moi trop donc voilà. Washington Grand Pays Munich, merci Nayo. Emile Bamba de Zurich. Platini Chipamba, merci. Jérimbo Mana Canada. Merci aussi et bon rétablissement. IP Diego Cao de London. En tout cas, courage. Nabi qui est Simba. Nous, le docteur Jean Ngongo. Tobeta Kati après. Tchara commentaire, merci. Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour. Ravi encore à revoir. Très content. Aux en bonne santé. Aux en bonne santé, ça nous permet. Bateau yo peut-être 18 ans qu'on négligé bien 18 ans qu'on yoka maté à oyo za ko fongola bango na ba nzela mosusu te mais na nzela etando ya Tolobé la vie officielle ils ont permettre Tolobé un peu makambo ebele ezo leka na communauté surtout na communauté to ça lingala to ça l'émission na lingala
eza po mingi tolobela makambo ezoleka na communauté ba abus surtout ça ba abus ba délivrance ba abus ya makambo mbongo ba fausse doctrine parce que je crois que les Congolais c'est un peuple religieux balingi nzambe mingi mais peut-être bazokutana na bato malamu te voilà pourquoi tobela vie officielle ateli biso quand même etando na nzambe pe apambola tolobela vie officielle oyo azoyamba biso donc azoyamba biso po tolobela penda profondeur makambo mais je crois que bato baza ya nzambe ezosunga po baretombe nango pe tozozwa bon ya malamu tozozwa bao pe baza na bacritique tozoyoka pe bao pe bazofinga il y a un problème et ils ont droit na bango donc tu respecter choix ya moko na moko mais yango ko empêcher plutôt ko la vérité te donc c'est un peu ce que nous pouvons dire sauf que émission tout ça là qui est les cas sur la délivrance on a quand même un feedback en tout cas nazuba feedback ebele ezala na bato mususu pe moya ko tanga bakomona bango ezate bazo sepela bamususu pe bazo komela biso bamususu abenga biso pa en personne bamususu baza même ba membre ya ba église oyo biso tozo meka koloba lobawa ba abi pe ba makambo bazo mona ezosunga ezosima na bango te bango pe bazo benga bazo pesa biso pe ba proposition sur ba situation ezoleka na kati ya ba église wana donc voilà pourquoi na préféré qui émission à lelo tolobela un peu sur la délivrance parce que émission les cas qui co-débatteur nangai na PCP Mbote Galate 4 4-16 Galate 4-16 na PCP Mbote bien que tous na ba première émission parce que tokana ki na ye le bas sauf imprévu ou encore ba pekisaye oh ba pekisaye oui ba ko pekisaye parce que na l'église ba pekisa ba toi oui ngana za mta ko pekisa ngai te nazana ba ko conseiller ngai mais ba ko pekisa ngai te ba ko pekisaye ayel suna etandote tout cela qui naïe tout ça la première débat sur la délivrance puis deuxième débat tout ça là sur l'enlèvement parce que ngana loba ki que na lisango bango basambela balobela kaka délivrance balobela enlèvement te ba éviter après avoir moto kozala délivrer suite na ko zala nini ya loba ki te tout ça na nos débats liboso sur la délivrance et puis débat mbali tout ça sur l'enlèvement yango nazo la c'est sur appel Galates 6 Galate 4 plutôt nazo zelayo vraiment maboko polele pour to continuer ba débat eza édifiant et surtout to le belapé sur l'enlèvement donc je crois que lelo et cause la malamu to zongela un peu parce que ndenga zwa qu'il non respect à temps de parole mais quand un peu ko déséquilibrer débat pe ko ça la que bato mususu batika la ka vide donc débat moko vide yo motabimi na elo côté voilà pourquoi na sepela qui na likambo le auto mais un peu la délivrance ok to sur la délivrance mais on a toutes nos questions moko oui yo kangama toujours makamba débat est-ce que débat wana pour nini yo ya kana idéologie débat olinga mingi débat pour est-ce que débat on peut zaka biblique alors bito yo pour au téléméla débat pourquoi d'abord non débat est biblique parce que ce que tangi Paul dans acte je crois 13 acte 15 plutôt si je ne me trompe pas basala qui n'a pas divergence moko na église et Antioche bien à Corinthe alors bayaki kozwa likanisi bakita na Jérusalem et si ka ba apôtre Pierre Jacques na ba Jean bazala qui ba meka ko soumettre likambo ne pas ba considérer pe bible le bezaki na ba discussion moko vive un grand débat donc pendant l'axaké débat est biblique débat ba choc ba idée et permettra bato la vérité jaillir parce que tous on a besoin de vérité donc vérité jaillir donc ce qui moto a moté aza établi moté même Jacques Alobi il faut ba établir moto aza avec la capacité il y a qu'à faire taire ba contradicteur c'est-à-dire on suppose songa nazo kamba église naza berger na kati église wana c'est-à-dire il faut ba nourriture zo kota na kati église ngane ba ko veiller pour na santé ya ba brebis mais so moto moko amemi enseignement moko za contraire ya fondement ya bible et que peuple linge zonga faut na makoki ya ko expliquer peuple que la question batia ki bango eza malamu te pour permettre pe sa vie na kati parce que au monde nani papigen même na société ce qui na vie politique ba débat ya opposition na pouvoir ezate
alors il y a un peuple comme tambola ka ndengo nazo ke neka ngulu ngulu mais ba débat ça la kake constructif hein ba to va se retrouver pe ba banzela kolanda c'est-à-dire ceux qui tozolo ba débat au moins ceux qui tozolo ba débat to linga to lo baka que ba to ba ya na vérité bazana yango na obiso to zana yango parce que tant to lo baka ngana ko lo baté je détiens l'absolu non peut-être moto na musupa zana absolu donc les oya ko mema ngaso na moni kelika mwa memeza malamu na kozwa yango parce que tant que tu as une assurance que makambo ozote ya eza vrai eza poussé par l'esprit ce que moto amoni que makambo azolo beza poussé par l'esprit te nde omona ka moto ko débat la biblique te na lingi ba débat non so nzamba tsali moto ministre azoka un dépôt de la parole atikati na ye il faut yeba ko défendre ministère nene Paul alobike na défendre ki ministère na ngai est-ce qu'on défend le ministère de l'église locale ici au bazar yoka yote il faut qu'on défende le ministère na yo et si ka bato musu ba occuper ko contredire ba penser aux autres ba pour permettre pour se retrouver quand même na banzela malamu ndengo zo tambola dans le logo ba ki osa toujours causer la bato pour na débat bon nazo la bato pour na ba débat mais na lingi na ba débat quand même bato ba qualité malamu hein bato pe baza quand même na notion à débat hein parce que bato beno ça na mo ba débat baza na notion à débattre na ngina lobani moni débat ninga za tozala nem na 5 minutes de parole c'est le pesinga 5 minutes ko débatteur na pour passer 5 minutes makamba ko loba ezala malamu ezala mabetenga fona zela 5 minutes na ici là ponga pena zo ndenge nini na ko loba na 5 minutes na ngai mais so nga na zo le 10 minutes yo le 3 minutes débat on est déséquilibré donc na lingi so moto ya za na respect à ta débat et ko permettre biso muto gagner za te muto gagner za Yesu et permettre biso peuple abimana quelque chose. Pasteur Aimé Kumbu petit siko umeli débat na umeli Pasteur Aimé otikela bidona makila ma Yesu non mais Pasteur Aimé a disciple à Bostra mais ngaite mon talobaki abaki que non ça na Bostra disciple à Bostra bosoki oui na débat je me souviens na émission na wana baki que na Bostra soki premier né à Bostra otiko ya wana ni Galate soki 4 Yesu kaza soki dernier né soki avant dernier né à Wolobani. Ok, alors, Toko Tanabiso, na sujet Nabiso Alelo. Au bureau, Tozo Bela sur la délivrance. Il y en a dans nos manettes pour Fonatanga Mouamouké. Tant au bureau Bela sur la délivrance, parce que Nakata a débat pour le Bobosaki sur la délivrance. Oui. Malgré tout, il y a une été pour Nathan Nabiso aussi. Mais quand on peut expliquer Biso, délivrance d'abord les Aranines. Délivrance, d'abord la délivrance. Na délivré, on a délivré. Délivrance pénètre Arani. Délivrance en soi en terme français parce que délivrance est en français. Et là on a libération. Hein, motomoka kangamaki, moto a besoin à Kangola. Ce que Christ a interprété délivrance à l'obiboui. L'homme est esclave de ce qui domine sur lui. On suppose ce qui moto aza moto ekobo a commis esclave ya ekobo. So moto aza moyipi a commis esclave ya moyipi. So moto aza lokuta a commis esclave ya lokuta. Ce que le quoi moto a commis esclave ya lokuta, esclave ya ekobo, esclave ya moyibi, moto a ne fois le par la délivrance. Ce que délivrance eza na ba portion ebelé. Eza na ba explication ebelé, eza na ba lingolo ba eza na ba niveau ebelé. Omoni Yesu ndenge Galate 4 alobaki alobike mwana na nzamba za rimina kotanga Bible te non. Ce qui dit là est conforme à l'écriture. Mwana nzambe a solo tanga zoloba likambo faut azoka référence ya makambo na zoloba oyo komami. Omoni Yesu na like 4 tango aye na synagogue ba pesi rouleau a fongoli rouleau ba bandi kotanga rouleau mais yemo Christ azalaki rouleau poni na fongolaki rouleau afongolaki rouleau parce que na quoi na émission mo na lobaki on a lobi que ba écriture eza vision on nzamba za kopesa ba prophète ba sali yango e komi na papier nde ba bengi écriture. C'est-à-dire vision nyonso inspiration sur ba vérification na ba écriture yango Yesu afongoli rouleau abandi kotanga lobi que l'esprit du Seigneur est sur moi. Nzamba wendre nga pona annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre aux opprimés, pour proclamer la délivrance. Na proclamer délivrance na ba captif. Ce que ba captif bazaka ba forme ebelé.
avant nakende kuna na expliquer le likambo simple moto oyo alingi a annoncé délivrance hein, parce que délivrance ba annoncaka yango na tango ya kala Moïse a fixé na Exode 21 à partir du verset 1 na Lévitique 25 sur verset 25, c'est-à-dire banosaka bazako sonner trompette, c'est-à-dire ceux comme 7e année ba sonner trompette, ba to ba qui sonner la trompette ba bimba comme libre. So ba to na ba raté ba 7 années les 7 années sabbatiques, donc 7 années sabbatiques na 50e année tant ba sonner trompette moto wana ko bima libre akozonga na kati ya libota naye. Donc premièrement moto alinga sonner trompette. Moto wana yeme ufaza nano un homme libre. 2 Pierre à l'obiboy. 2 Pierre 2 verset 19 à l'obiboy. Ils leur promettent la liberté, cependant qu'eux-mêmes ils ne sont pas libres, ils sont esclaves de la corruption. Au moins ce qui moto alinga annoncer liberté. Il faut nanu yemo kwa kangolama. Batu belé bazote à liberté ba mba kangolama te. Yemo ko na famille na yo kana bango te. Nana wa. Bato bazol baki bato ba fandeli doctrine de délivrance. OK. Yemo na famille na ayoka na bato na famille na été. Yemo ko jalousie azana ngo ya makasi. Azana ngo ya makasi. Siko yemo ko nanu pe aza mobali te aza inféminé. Inféminé lingol banini. Moto mwasi akonzakai. Moto mwasi amone la ya konzakai. Babenga moto na inféminé. Le quoi moto aza inféminé, yesiko alinga annoncer délivrance. Or la Bible dit moto ki ko transmettre kako azana yango. Voilà pourquoi on a kati ya église ebele ba fandeli délivrance, mais ba fandeli délivrance pour bandande ko enseigner bato haine parce que haine ezana kati na bango moko. Omoni nani papi gen. Sous le plan de la délivrance, mutu moko tabotami na famille za parfait. Ba famille nyonso eza ba famille ya mabe. Yango ni Bible lobi to pambola bato yo bazo sala biso mabe, to sambela pona bato yo baza ko yina biso. C'est-à-dire, le rôle ya moto elle nga banane ko annoncer délivrance. Tant on annoncer délivrance, il faut banango na famille na ye, na maman na ye, na tata na ye. Na bandeko na ye. Soko zo mona derrière moto. Ye moko na te ya bandeko na batata na bandeko na été. Azan esprit à haine, c'est pendant que na Bible on nzamba perception message la réconciliation. Ye moko na za okango la mate. Yango npe bato azotia na kati église wana ba ko kango la mate po ye moko na kango la mite. Alors, ce code délivrance ezalaka nano ezalaka ministère ka donc nzamba sali moto po bandaka connaître délivrance te. Christ azalaki ouin po proclamer nano une année de grâce. C'est-à-dire aïb sabato yo bazaki mosika na salut tango ya sali ekoki. Mais ndora tango ya salut ezele loko pe babengaka ke proclamer la délivrance. Ba proclamer la délivrance linga isala makana no ndenge nini. Soko tangi Exode 21 verset 1 au tangi Lévitique 25 au mona ke souvent na Israël mutu soka komi mobola mutu akomi teka ye moko na pese exemple simple natali boye passe likinga na poto na bibo loko na zoko s'en sortir te na ki ko simba kisi pote na koma na mbongo moto wana amiteki ye moko amiteki ye moko siko tango Exode azoba ke mutu soka amiteki ye moko tango amiteki akoki kukutana pe pa mettre na esika so fanda kuti mwasi. C'est-à-dire akoti mwasi abali moi mettre na pesi mwasi wana. Esika komi na kobota banati. Siko moto wana wa miteki mukola ozana posa ko bima boumbu. Akobima ye moko, akobima na mwasi na bana kuti konate. Délivrance ya mibale, wana première portion de délivrance. Ya mibale. Moto mosusu ya teki, ya miteki te. Mais ba teki na kati ya famille. Omona moto mo na kati ya famille azwa mbongo me ateka bozu ya famille mobimba. Donc pauvre yemo kam tazana mona libota mba pauvre na ba pauvre. C'est moto nyonso abotami na kati ya famille wana azana lien ya pauvreté. Siko moto wana na lien na pauvreté o bateki ye wana nzamba fongolaka ye porte ya kobima na pauvreté. Ya ba lien o bateka ki par l'évangile, par la bonne nouvelle. C'est que bien que vous ayez kokangama, mais sango malamu yé, soko ndimi sango malamu okoma libre. Yango moni Israël, soka se retrouva en Égypte, c'est parce que sa promesse on a pensé qu'Abraham a dit que 4e génération na bako kuta manakati ya bombo. Soko nakati ya bombo eza isika moto moko za mutazaka na esengote. Mutazaka na passe. Siko eloko komisa moto na bombo eza Israël abimaka na kolia agneau. Wazaki sans tâche,
Mais lelo agneau a expliqué par la vraie parole, la parole de la vérité. Ce que moto qui parole la vérité malobe koti kondi makati na ye, moto na ko maka libre bimi l'Égypte. Donc délivrance ni koloba ko renoncer na makambo eza lié na nzoto po moto ko ma libre. Mais moto musu baza na incapacité ko ma libre. Yango na loba kike délivrance ezalaka te pasteur à loti, pasteur à prier, pasteur à kanisi mingi po moto ko ma libre non. Délivrance ezalaka pouvoir o nzamba tikela onka Yesu Masia. Dans la Bible dit que le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel, notre Dieu. Mais, dans le exercice de délivrance, Nzamba Salabo, Moni Sokotangi, Jean 11, verset 43 ou bien 45 à 49, la Bible dit que tant que soit sécusi Lazare, Lazare abimaki azana balien bakangi. Parce que Yesu soit délié avec Lazare. Mais Yesu a tinda qui ba disciple ba délier Lazare. Parce que Yesu a envoyé du Père, Éphésiens 4 a envoyé à Christ. Tant que tindi ba délivrer Lazare, ba délier Lazare, ba bandi ko délier Lazare singa moko ti tant que c'est ko délier ba ibisi laisse lui aller. Et là on a reproché doctrine de délivrance. Doctrine de délivrance na bandenge ba tumususu. C'est-à-dire banda ko délivrer moto. Moto na ba lien ici la raté. Mais Lazare, c'est quoi qui azalaki na balien mais babanda ko délier balien moko na moko bazo délier atini ba disba délier ce ko batay ba ka pona ko longola balien mais délivrance muta délivrer qui Lazare na puissance de la mort et ça Christ mais ce que tanga ka délivrer atindi ba ce que le problème c'est quoi batoana o bango ba délivraka bazana balien éternel mukomo ba ko ça a été que za liberté kwanda ko tambola. C'est-à-dire bandaka ko changer ba stratégie. Yo zalaka je crois peut-être zalaka na mboko yo nino Nigeria. So bato nyo bazaka na Nigeria, bazaka tia banka voyage ba kende potot. Télévision na zaki nino, ça voyage na business. Donc ndenge ça business. Donc faut tambola. Voilà. Bon. Il faut voyager. Ce que tant voyager, yo za na poto le lot. Ce que tant on est na poto. Na Maroc, ce que tant comme na Maroc. Voyage au Maroc. Maroc to na Maroc. Faut voyager. Papi gen faut voyager. Ce que yo longwe na Maroc, o est-ce qu'on a poto voyager. Ce que okene so wapi. Tant on komi awa stratégie mususu diabolique mususu. Ebotami. Stratégie ne botami ke famille balokayo. Baningo sota mwana bango baza baninga malamu te libala ndenge eza boye ozobala te eza malédiction mais pendant que avant que na continue makamna pendant que moto yazoli ozoba libala eza malédiction azalaki na libala oyebi lelo papi gen na poto basi bakomi ebele prêche en tout cas voilà en tout cas limsana lo bamba prêche lelo na poto basi bakomi ebele mais poto akala basi bazalaka te landa histoire à poto ya kala au moins na poto ya kala nazana baria na biso kala tambo baka poto kala basi bazaka rechercher na poto ndinga osakana eza lelo kwa te basi bato na poto OK moi si ro nazaka cher na poto omoni soko boyambi moi si na ndako okomona ndenge ba mibali bakobeta batu babanda ko kotikla bino biloko olia na ndako na butu grand frère nanga za kolala na moi si akangi singa na lokolo kangi bi moi si singa na lokolo oh des pères so moi c'est là qui ne wese il faut y moka fo la singa accompagner moi c'est des pères qui mutu musuna butu na bayanko balala na ndako azo moi c'est akima naye ezaki show donc dans d'autres termes nzamba pesa ba mama nyoso ba kapoto liboso tita kota mabala voilà ce que ba mama wana bazoka sa bazali te écriture ezalaka titi ningana te parce que nani alobi Paul azolobake écriture ezalaka poser na solide des fondements que j'ai jamais ébranlé et il lobe ko changer te po yo bomi libala ne bible lobaka ke moi si soka kaboya na mobali a demeuré sans se marier 1 Corinthiens 7 verset 11 mais soki li kanisa ko ba lié il faut se réconcilier na mobali na so de basi wana c'est simple bazana bango lié te bazana lié par écriture ba se réconcilier na mibali na bango
parce que nzamba biso ministère la réconciliation ole baté ya mwasi wana kuna na église à Boste esika batondi kuna bo basi on va pas bossa basé belé na au monde ba église au terme ba délivrance sur ka Boste raté même ba combat spirituel ba église belé zo mona o ba sala doctrine ya ba doctrine ya banani o ba baki mobali soka sakana betio boka bwana mobali soka sali boka bwana vie zaka moko vie zaka moko donc non vie za moko libala so libala ko bebisela mutu lola surtout moi si azo respecter libala te to mobali azo respecter libala te e ko bebisela lola. OK. Parce que aussi longtemps que mobali na moi si baza vivant lien wana mariage ezalaka parce que nazo conseil ba mama na batondi kuna na Boste bazongela mibali na bango bakende ko bondela mibali na bango bazongela parce que so moi si abomi libala devoir ya ko bondela ezaka pa ye moi si andaka za sa mobali et so likanisa ma eyelié azongela mobali tala nani Papi Gen motate ya mariage lokola apôtre Paul azate apôtre Paul até mariage kitoko mais apôtre Paul expliqua que mariage ezalaka na ba problème abeza malamu muta balate mais soki mutu alinga bala ayeba ke na kati ya libala ezala ba persécution soki mutu abali seka ndimba persécution il faut supporter eloko nzamba afongolela mwasi mobali a divorcé soki mwasi nasali infidélité mosi longtemps que mwasi nasali infidélité te ba comportement mosusu wana ezalaka nango ebongaka omoni balobaka na bamongo ezalaka badage moko elobamaka mingi elobi ke mwasi ya malamu ezalaka mwasi ya moto lingi koloba ke soki omoni mwasi ya bizaleli malamu yebaki mobali nasali mosala monene po te mwasi anakoma bizaleli malamu mibali ebele baza na ntango osala misala kati ya bizaleli basi na bango te yango omoniki lelo ekomi bodo alors soki bango nyonso wana badoctrine nyonso wana baki kofanda na Bostra bafandeli yango penda olesiko pe moto ote kuna te ya bango réconciliation boka délivrance libala no bakangi libala te zongela libala no zaka déjà marié parce que bapesela odot alors sikoyo lokola bafandela délivrance omoni ata tozolo ba makambo bakozonga to bi écriture moko ezalaka na je crois na Luc 15 à partir du verset 11 obe baka fils prodige l'enfant prodigue ameki nanda ko papa na bozwi aki kosala kindumba bebisi mbongo bozwi nyonso asala kinango bibelobi ba engagé na mosala batindie na porcerie ya bangulu po abanda kolia biloko bangulu mais lokola autaki na kati ya nda epa ya ndako ya papa akanisi abia Bible bia il entre en lui azongi kati na ye abina zonga ndako ya papa parce que dans la maison des pères il y a l'abondance ya ona lobake ba église mususu eza ba assemblée ya bangulu ozongo so makambo oui eza assemblée ya bangulu ate ba teli bango parce que mon makambo tote eza maya propre ato teli mutuma ya propre lo baza la fils prodige ndako lobake église wana eza église ametolia biloko bangulu nazonga dans la maison du père là où il y a l'abondance de la parole mais lokola mutaza ngulu ato teli maya propre aolingaka bana kosana maya salite yango moniki ba fingi bazaka ko naviguer na kati ya maya salite bazo tambola alors la délivrance eza na ba dimension ebele on a délivrance o eza ba lien nous avons aussi la délivrance o eza lié na nature adamique ko to botama na yango oyo koro yo to late comme corruptible o la véritable délivrance to kozwaka yango ngo to kolata corps incorruptible c'est tant toteaka po moto banda ko se perfectionner malé bomoni na koloba likambo na révélation po bato ba linga révélation ba comprendre moi moke omoni nzamba pourquoi nzamba bomaka mokili tango ya Noé nzamba bomaka mokili tanga Noé parce que masumu ekotaka ebele nzamba lui pour mettre fin na péché Noé asala arche Noé asali arche Noé koti na arche mbule bandi ko beta soko tangi bible komona ke na tanga Noé ba ngombe zalaka ebele mais tango mbule ezokita arche ezomata likolo ya ngomba moko mukolo mbule katanaka eza mukolo arche tomwamaka likolo ya sommet ya bangomba nyonso elikolo banini bangomba eza ba problème eza ba lien tango ozoka liloba tango ozokita la vraie parole c'est-à-dire arche ezomata ozodomine likambo moko ozalaki moto ya lokuta otiki lokuta mbule beti lisusu ozalaki moto ya moyibi otiki moyibi mbula beti lisusu ozalaki condamné na famille na pauvreté l'abondance de la parole
et matisi arche na 4 degrés pote moto wana abanda ko kene ko succession ya ba délivrance. Ce que délivrance yaka ko suka na vie ya moto tango moto ayaka ko bundisa ye moko mutu ye parce que ennemi a vie ya moto ya solo ezalaka batute ezalaka motu ye moko mon écriture moko lobi tu auras les ennemis des gens de ta propre maison. Est-ce que ce qu'on a fait de pande konangai ezanda konangai est-ce que ce qu'on a fait de papa nanga ezanda konangai c'est que ndako balobi ko kozala ennemi ya bato yomo ezaka nzoto ndeto ni biso ennemi koyina bato ya kana nzoto oyo likunya za kana nzoto koyiba ezaka na est-ce que vous avez na nzoto yango sikoyo prêche mutu nanu ye moko fo banano ko bunda avant taxer bato mususu abanda ko bunda na nzoto na ye moko na benemi oyo bazo bundisa parole de la vérité mais sikoyo na ba église ozo mona wana ozo yokawana ya bato ozo yeba wana ye moko na mutali kunya il n'est pas délivré oyi pour ani Moïse akendaka côté ya délivrance en Égypte parce que parmi ba hébreux so wazanga en Égypte le seul mutazaka esclave des la Moïse. Mais biso yebi ke batey baza esclave ya inimitié na famille. Esclave ya muto moko za inféminé. Donc c'est-à-dire makambo ebele bazo teya wana bazo créer des conflits na kati ya ba famille. Oyebi Bible pekisi biso te to salisa mutu mabe. Bible pekisa ta mukolo moko te ke so mutu za mutu mabe o salisa etete. Bible lobi bolamo tozo sala bato bazo sala biso mabe. Eza makala to tcha bango likolo la mutu. Donc soko salinga mabe ngana sali o bolam yeba ke na tie yo makala likolo la mutu. O salinga su mabe ngana sali o bolam. C'est-à-dire nzamba lobi à moi la vengeance, à moi le jugement ezaka ya nzambe vengeance ezaka ya nzambe. L'homme ne se venge pas. Na o comprendre bataille ya lelote. Ozomona moto na kati église ayoka na kana bandeko na ete na ba parents na ete mate ya kakaka. Azana droit ate. Ah hôtel pour ani Bible biso ko lingo tia offrande likolo hôtel. Faut que ko yoka na bato zoka na bangote. Mais basa ko nye côté. Mais bangulo bato na kati église na maya salitaire maya potopoto. Bazo croire donc mais na ebité na siko bakoma bangulo onde ni ndaba. Bakoma bangulo ngulo ezaka déjà nature ya kobota maya mutu. Bato baza réservé bakene lifelo. Bangulo. Bangulo bakolo ngasika maya salitaire zate. Oso mona ngulu ato tala ça les preuves zo maya malamu zo piscine propre chawana kamata potopoto na mai chawana cha bangulu bakendo wapi bakena piscine na potopoto bakena piscine na potopoto parce que ba mesana na maya salite obi eloko za plus grave au mona pe ba sali pe ba maputa ba sali ba maputa mikolo maputa poni baza ko exploiter ba bote maputa ko bostra te maputa yozo no ka kuna ngaka situ kende tu mais aux autres tous on la délivrance na compléter Galate 4 makam ok faut na silisa nyoso oya ya ki débat na maputa le susu ba oteka ba suma kama maputa na kati église donc baza ko exploiter batu na lolenge nyoso tala la parole de la vérité délivrera batu mususu pe lokola Paul nzamba ko permettre ba atteindre de délivrance totale parce que nzamba lobaki na Paul boy na 2 Corinthiens 12 verset 9 na verset 11 alobi boye je me glorifie dans la faiblesse. Et Paul babi ange Satan ko fande lai azo senga kanga nzamba alobi que je me glorifie dans la faiblesse, c'est-à-dire tikala kaka ndenge mais Paul a sauvé. Et ala makabatu nyoso te ba obala na mokili batu nyoso pete ba kobota na mokili Paul babi nzamba sala mosi combattre sala nzamba zalaka souverain nzamba ya sala mosi combattre babi na Israël. Moi c'est combat bozalate et moi ça pour avorter à bozalate ça na Israël. Bon, premièrement penser à écriture nous sur la canon spirituel avec comme naturel pour avoir monter la foi. C'est-à-dire ngolo baké moni net batwa au sein de l'église bangulu wana baza ba israélite parce que ceux qui sont dans un israélite à osaler combattre ko ngolo ko balobini ceux qui montent à semence ya parole il faut botter dans les œuvres de la parole. C'est-à-dire montu nyoso so semence la parole ko tikati na ye. C'est ma si la parole il faut que tu ça là nango moi so ka zuizeni ba conséquence ya zeni il faut manifester dans nzoto naye on ata mususu akomola la tam mususu azolinga su bilamba ko kangate akomolika bilamba mo eza léger comme la même malili ya mutuluba te so moni mwasi oya kangolama oyo azwa semence nzamba azola ta bilamba kanga izo desine nzoto yeba kena na zui semence nzambe osoka zui semence linga bilamba okangate
yango zomona ke eza difficile bato ba se borner kaka ke ndenge za bakangi yo ndenge basali bo yo yepototo maro batia ki yo ya pototo o yepototo est-ce que kuti poto za parfait est-ce que makamyo so na poto za malamu mais eza makamyo za malamu te andora poto so ngo kende wapi ce que question na ngezali stratégie wana d'abord parce que to yana biso stratégie wana neti na lobby wana neti na Lagos bater mingi business na voyage na Maroc bater batu mingi kaka voyage en tout cas kuna eratarate moi mna mutawasambela nzambe été yango nzambo lobi nini siko stratégie on les apprendre donc stratégie wana eza ba na poto wa libala siko stratégie on apprendre libala na ba camarade na blocage bakanga na kindoki ya fani voilà siko stratégie wana ya wana baki na émission le kekeza sociologie africaine boni siko zo fana batu to ba sociologie ya batu na pesa exemple mon bible tango Jacob akendeki asepelaki abala Rachel mais tango koma isika libala bible nani là-bas ici abina contre na biso oyo loi est fixée avant les qui abala il faut nano ya bala les aba loi ce qu'on ba sociologie africaine les andenge wana ba africain ba simaka ba conséquences ba acte na ba moté oyibi na musala ba bingano na musala comme la caché d'hier le baby ou bien difficulté ko zo musala parce que caché d'hier na les propriété na pesa no exemple être soignante d'abord plutôt mususu pour ça la oser la comme soignante faut senga caché d'hier na Nantes ba piso caché d'hier et surtout na Nantes ba comme caché d'hier na les bien automatiquement musala ba besoin yoté ce que loko ni bébé caché d'hier na dizalino mabe parce que ndako sala Obleti, ok, ko yiba mama pote siko ko sala, ko yiba ba dra, ko yiba biloko boy, siko ba kangi osko na bisika no ko violer, ba ko so la mama ko mo ya mundelo zaki mobali o violer, caché disi on bebi. Siko wana za conséquence ya bizali no ya mabe. Ndebe bis caché disi na. Siko ok pa ya ok na ba église ba terre ba délivrance, ba borné aussi ko ndenge za wana za yote, eza bono. Mutu na fois banda ko sala ndenge nani la fils prodige ya salaki azongi kati na ye fona bat bazonga kati na bango na bizali na bango nanu ya mabe bazalaki na ye ndeko permettre ye on est déjà bon na Maroc biso yebike na Maroc batu mususu bayiba bambonga batu bakima baya poto siko motona bayiba ki mbongo wana maloba bandiko bala bila mai so 100% de la sens siko motona bayiba ki mbongo na bandiko la kila motona mabe mutana faza non conscient que na yibaki mbongo ya batu na benga mutana s'excuser na luka façon na réparer situation si c'est que tama comme na boss balokayo ndenge za ba camarade non eza conséquence ya vie ya mutu yemoko mais batu nyo sauter na zo so ba juste ba koma batambongo to isala magate monde vous en équilibre création vous en malabu pote ba pauvre ba za la riche ba za la nani ba pigel biso fande sikambongo ezali batu mususu bazana mbongo leso ko na mbongo akomaka na impolitesse moko na caractère tala ka batu mususu ndenge basa tala ka bitu mandenge na poto mutabunda poto bunda bingi ndeko na poto damu ndeko na ka kozwa mbongo mépris akoma ngwa envers moto abingisa ki wana et comme grave c'est comme moto ndenge wana après ba année après mkomsu lemsu lelo nzamba permettre la punir alaki kosambela no bakanga ote bizali no mabe akozanga reconnaissance omoni bible permettra biso totambola omoni nani Sarah yambi Agar na ndako na ye amoni kazobota te azuis Agar acheli kwa poitrine na Abraham tango Agar azuise abani ko mépriser Sarah moko Sarah abengani Agar tango akia kuta na ange de l'Éternel na nzela ayebisie zonga esika moti kende kobongisa na maîtresse na yo po anini ange ayebisa kende mwana omoni so moto longo esika otiki lipamboli te esika pe okewana komema lipamboli te le ministère a pour rôle ya ko expliquer moto conséquence ya likambo aza nango soki ya koréparer azonga réparer soki eza balien nzamba pesa ba ministre autorité ya ko déverrouiller à côté de batu balia même tant que na balia éternel te mutu bataka ka balia bat ngoni ba côté enlèvement ngoni ba côté crainte de Dieu ngoni ba côté foi quand ninga bakangayo
Bomwana bazoka mopanga, po ba banza kuna mopanga. Mopanga. Dans l'anglais bien. Kunezaka mopanga, mais l'épée c'est la parole de la vérité. Tu vois ba finger point. Na pesi mbote pas Gervais Katende na pesi mbote belé nana mutu na yo docteur Jangongo yo. Ba tu ba finger point. Non ba fini ngai ba lobiki nga na za jaloux. Na za jaloux na zo ngana ebana na sima ya bameko. Na répéter à mon sous. Naza na jalousie na bameko comme un frère congolais même à terre mokete. Né naza boye grâce ya nzambo za likolo nanga. Ndenge na liaka, ndenge na lalaka, ndenge to fudla ndako na biso pour nanga ekoki. Andor ya wana naza ko envier modeloko. Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Na kamo kapete soki mutaza na église ya 1000, ya 1500, ya 2000, ya 3000 personnes. Soki na na église ya 100, 120, 130, 140 personnes, mais 50 personnes, moi ça ne me dérange pas. Parce que au cause d'une église, il y a 2000 personnes, mais parmi les 10 000, il y a Bangoulou sauvé à Zate. Bangoulou sauvé à Zate. Peut-être dans cette église, il y a un fils prodige, il y a un zone dans la maison du Père. Souci nanga ine na table na ministère boye nani Papi nazaka na souci soki batu baye belé to baye belé souci nanga zela ke ndenge nzamba tianga na salela ye ata bato mibale na kutana bango na bokonzi nzambe nde litomba na ngai nana litomba te na banda kokanga bato na borne bato mopanga kata moto otali ba image biloko zo sala base micro na na net te peta 7 minutes moto avec pou allez kalmate bambaye na nini na rai la côté bambaye na mi lokota bambaye le souko sala donc biloko nyonso c'est sont des mêmes doctrines nyonso na ba bostra baza ba doctrine moko et puis balobi na ngai ke nazobanga koloba na mamo langi pe nazobanga koloba na bato ba melisa ba pétrole na nazobanga ba melisa ba pétrole te. Je crois que tout cela qui n'a déjà prévu dans l'émission sur Makambuya Baji ou Bamela. Et puis n'a pas ça là. Ce qui n'a ça là qui a monté parce que santé n'a pas d'ingana qui. Des ça là qui interruption. N'a pas réalité. Monsieur moi il y a monsieur nous nous boyer. Tant vous avez une émission tout coûte une balle beaucoup beninga qui ne quoi ça dans émission tout il y a mon ayaki. Ce que ba doctrine ou na répéter encore ngai maman na ngaza osaka na komba. Na komba kuna ezakaka n na n. Omoni mama na biso tango same na komba. Soka zo sunga biso bana na ye. Ba ebisi ka zana lien à servitude oyo. Azana lien à servitude bana ne bakanga na servitude. Mama biso lelo akoli. Kolia mama na biso. Kolala na ye. Kolata na ye zangai. Sikoyo banda na bandi kozwa en charge. Ezambule belé. Ce qu'on gagne, na tous les mamans, je lui ai posé la question. Est-ce que n'est pas un est-ce que ça va lier? Il y a un servitude de Kanyinga. Et ça, il y a un servitude, mais il y a devoir des écritures. Écriture de l'obiboy. Bana, barandre, baparana, bango, bolamba, salakina, salakiba. Maman, wana, azalando kite, azalamoto, ma base à la moto, malamute. Mais le fait qu'il y a bota kingai, il m'a pris en charge. Pour nanga lelo ndé na komi lelo mukolo l'évangile ezope sanga pouvoir na rendre ye bola moi ça donc so ngana zo sela mama nanga bola muté naza ko accomplir l'écriture té alors so ko accomplir l'écriture té sali na pe bosa na yango. OK. Voilà, alors question mon na tuna yo parce que to kende to sala petana biso tant basala ka mutu délivrance ndé to lobaki awa mona mutakwei na tuna yo deux questions bala moko. Mutakwei, est-ce que là mutakwei yaka? Nde to mona muto buba to akwei. Est-ce que okwei neza lobiko wana liboso yami balezali. Ba pasteur ba lobisaka, c'est-à-dire au démozo balakata nzota mutu. C'est-à-dire also na pasteur, yona ni ngai koko na ye, ngai na kangai, est-ce que ça mamba soto en balkuta? Premièrement kokweya esalamaka. Esalamaka na tendance nyonso. Esalamaka ceux qui m'ont hautement possédé et que Nzamba sali que l'effusion du Saint-Esprit et ça la matin wana mutakoza la saisine la puissance de Dieu a quoi mais motona kokoya na ko eza sina délivrance té
et cause la tame soit ça baptisé de l'esprit ou encore molimo mabe et supporter présence en Nzambe tango wana te. Ce que loko yaka ko difficile les andenge ni moto na kwei lelo lobi lisusu akwei lisusu lobi kuna susu akwei lisusu donc yeb na kwei kana ma kwei c'est-à-dire cause profond o ekangiye ezo banate ba sonde en moté pour ba passer les frais de délivrance obi na lobano likamoko quelque chose de vécu bandeko ba ninga ba olandanga ba tozaka na bango na mboka moko na ngola ba ferme maman moko ayaka na église bazaka posséder mon mauvais esprit côté la ka ndenge mo bana zaka ba garde corps mubutu ce ko ba kadeko zo ba kisi pour chaque voyage on mubutu voyageaka ba tchaka ce ko esali kita mubutu eko kima ba esprit wana ko ezaki na service te ezongeli mobali ezongeli pe mwasi parce que na science occulte na ba niveau nyonso développé so mobile azo occultiste ba oblige kaye moi ce n'est pas fa occultisme yango na pesa ki exode 21 so mutata exode 20 on a que moi c'est mobile ba koti bo umbu bana ba kotem kuna ba kotika tamba ba babili et so mota simbi kisi akoti na bonganga ko pesa ba immeuble pesa mi tuka pesa makam mukola ko ba ka tiki kisi wana boziwana boyana mona ngamu se boziwana mona kanda ko fani benda ko risi ndako ziki biloko ziki zaki biloko molili oyo moto lo kola décider tika moya bima na biloko na kati ezate bari pe ba plan là bas bari pe ba plan là bas alors mobali wana kukufa moi so tika la ce ko esprit mo ko maki na mwana mwasi wana ba ba tola na ngai avec beaucoup de respect na respecter ba tolo na pideur ce ko soka mona ta bandinzi ya pamba mibale basangani ya mwasi na mobali posa mobali hili oh oui ata on ba fourmi ata ba abeille soka moni ko to ba to eza pure to banda ko sala mwana mwasi na délivrance akoya kaka lobi nango akokwela lobi nango na akokwe parce que cause profond ya likambo aza nango eza résolité parce que délivrance ya solo e banaka na moto recevoir la parole de la vérité âme na ye yamba parole âme ko soit parole et pour accomplir l'écriture le bique nazo souhaiter au prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme afin que tu sois en bonne santé propose la bonne santé te sur état âme na yo za malamu te ba te belé âme na bango za mabeza suyer posséder l'esprit akisi ce que moto wana omoni batu bavuaka ba renosaka ba œuvre morte progressivement mais ezaka dangereux na on peut exemple mbale pona ki mapena bango na temps dans un pasteur moi je crois qu'on a un pasteur papa ndeko moko aza na bon tanga ko monaza mosali en France ayaki to saler délivrance c'est-à-dire azako serpenter soko akoyi a serpenter ndenge serpent ko motamba lola nyoka soko to banda ko sambela pour tout ça la jeune à 3 jours to prier to mato prier pour na le 3e temps de 6 jeunes bili moneketa azaka ko serpenter kala ko na mabele de ko kende Bordeaux parce que na nota na Bordeaux na ba 10 na somo na Bordeaux kuna na petit frère Gilles azaka na Bordeaux kuna mbote na mwasi na famille na ba centre ya Bordeaux tant to komi kuna na pese to ke Bordeaux na bandeli sko gêné na bango gêné na butu na une révélation que frère wana ba dai ko sanga entre bali na libali et ici est-ce que bien loko ba bengaka kipede ono mukolomoko na barbès na monaka mobile moko na tolo développer avec na suka lokola bana basi na lingaki na kaza za moi tant to ko bima na nzoka za ki mobile c'est-à-dire déjà moi mobile na mobile ko sanga na abomination et déjà ba biloko ba haute possession lokola za na difficulté à confesser que azako sanga na mobile et on moyelo connaît bien le kwa moyelo mais on dit que ba to suba koyaka ba lebele pourquoi parce que la chose interne nous a katina yazo confesser yango te nzela mususu lisusu ya suka pona bana expliquer likambo wana bato mususu bazaka ba ba entité bazana ba ange ya monde à ténèbres ba pasteur ba kota makama molili dari tango basala ka ba cérémonie ba ange ba maka puissance à Satan na kati ya sana lokola ema ya Satan ebenda na kana bato bazana Satan nde ba esprit wana elandaka bango moni ke mtaza kokoya za kokoya musupeza kindoki au koya lokazo confesser kindoki te azo konena koya parce que le monde à ténèbres est la difficile à moni ke Satan ko la détruire na fin du temps je crois que la personne qui écriture moko na lobaki boy na lobaki boy na lobi ke
moto mosusu famille etekaka ye moni neti ngai yo bien moto moko ateki postérité na ye mobima na molili napesa langage moko loba mingi na bandoki oza na ndoki na famille ndoki alobi ke ngai naza na kindoki me naliaka bato te oyoka yango mingi na bakongo na ndoki me ngai ndoki na ngai eza kobatela naliaka bato sikoyo eza pacte asalaka na monde ya ténèbre mokolo ka ya kokufa bato babandi kokufa donc asa sacrifia bato mais na pacte na ye aussi longtemps kaza vivant akosimba mote mokolo ka ya libisa mokolo ya kokufa babandi kozwa bato sikoyo moto mosusu basalaka ni bateki moto na monde ya ténèbre bateki famille na bateki famille bapesi ye na balangage simple bapesi bamari ne lui c'est-à-dire bandeko ne baza na kati ya famille oyo baza na milimo mabe oyo baza na kindoki bakoma mobali na butu d'ailleurs mutana koma na difita mwana mosa koma na difita bota akoma pe na morphologie lokola mwasi abota mais na bota te sko na kati wana koma lemsu noko na ye papa na ye yaya na ye leki na ye na sala mwana mwa to sala to lekisa mwana mwasi na délivrance de moi sko parce que moi tant to lekisa na délivrance sko milimo wana po ebima en pleine délivrance milimo wana bani ko s'accouper na ande ko mwasi wana yango tala soko za délivrer te na makamba soko za délivrance oza délivrer to ko sala ba irréparable au monde que mwasi asangana na mobali mwasi azolinga botelemi bobozo mona mwasi azosala ba mouvement wana ba démo ezobima moko na moko bingai papa lekini avant bima c'est les rapports sexuels ya mi bala bien pas masali na donc c'est successivement c'est-à-dire ba démo baloba kati na bato mais ba démo tango baloba na kati na bato po Christ asala ngo na Mark 5 tango fu ya kadara ona ba ngulu mingi wana fu ya kadara atunaki ba démo bazana kati vous êtes combien habite aux toute une légion abike to supplier yo kobenga na biso te parce que na otango na biso te bora na biso te to ko na biso na église ba ngulu c'est tant que même quand on benga na ba milimo ba l'église kana te ka kuna ba kena na église ba ngulu ba kena kisika msute ba bakisa ka position na église ba ngulu alors si kotango alobi de bato basala yango doctrine za erreur et loko nyoso basala yango par orientation du Saint-Esprit et loko moko te ke ndanga ndenge moko yango ni Yesu asala ko benga la diversité de l'opération les ana tango nyoso te basolo kana badem mais nzamba ko sunga par l'orientation du Saint-Esprit boyeba eloko nini eza na kati koloba na kati ya moto wana mais comme doctrine oya bato ebele esalamaka eza doctrinalité sikoyo mpona tosilisa ntango olobaka bangulu église ya bangulu bandimi baza bangulu ntango olobaka ndenge wana eza bandimi oyo balingi kovérifie parole te eza bandimi oyo bayokaka kaka donc cestadire bayebisa kende boye ndima amene pa ndimi eza bongo to ndeni mais yo balecteur babile baza te bible tango Yesu azalaki tango ba Paul azalaki koteya bandima na baza ko vérifier makomi wana soki eza conforme na makambo eza écrit toka bandima bere bandima bere baza kosala bazwi mpena baécriture bavérifie bamoni ke makambo oyo baza koteya bango eza conforme na oyo ekomama mais siko ntango bato baza kovérifie baécriture te baza kovérifie baécriture te mais bamisali fanatique ya bato bafanatique ya bato donc baza na entourage basala ceinture ya bato donc bandima bakende lifelo na motu wana basa bangulu parce que mwana nzambe ya solo omoni Yesu tango ba mage d'Orient bauti na Orient baye ko adorer Jésus bakomi bakotanda ko Hérode baye se Hérode ke toye ko adorer mokonzi ya bayudo abotami Hérode asala kili abengaki ba scribe ba vérifier ba écriture effectivement Messie fait la bota na Bethléem à terre de Juda. Ri makambo nyonso bateka Bible oyo bateka yango, Bible bateka yango, poka batei baba na kolobe. Bible bateka to banda kotanga yango, to banda ko vérifier makambo oyo baza koteya biso. Siko ba église ba vérifier ka makambo bazoteya, ba bandimo ba vérifier ka makambo oteya ba moté. Ba onde baza bangulu. Parce que ça n'a aucune possibilité ya ko zonga sima. Sendenga zawana azaka kapula donc ya kendanga na ekaka mopanga banda ko sima mopanga babanda ko mopanga ngani mopanga ndenge zabo do mopanga so bakata ka bademo pe na mopanga ngona ezaka biso mopanga na maboko mais mopanga zo sala loko mokote yo bien que c'est l'ose et c'est l'autre parce que bato wana banda ko sambela libala ti de lo bazana libala te
bato bazoluka musala bazosambela mpona musala ti lelo bazozwa misala te yolanda batémoignage balobaki ane oyo ane wana elekaka wana bango so bazozwa misala banguno bato baza koboma bango wana bazobundisa bango bakokufa bato wana baza mpe kaka tala bible eza trop clair luka liboso bokonzi na nzambe mpe justice ya nzambe makambo so etikali ekokokisama na nsima so moto aoluka bokonzi na nzambe na église bato bakenda koluka makambo esi tout à fait normal eza lokola Jacob ntango akendeki po abala Rachel me akomi kuna bapesi ye Lea okokende koluka libala me motei ntango azokoma yo okomi eloko ya liboso devoir ya makasi ya kosala aya biso na bokonzi ya nzambe mpe na nsima likambo eyile ekopesa mela yo nzambe akopesa mwasi oyo aza maturité libala akopesa ye te maturité elingi koba te age elobaki moto aza na capacité ya kogere mariage nzambe akopesa moto aza na maturité te mbongo akoma mibali akoma mobali ya basi nyonso na mokili fona moto na atteindre maturité nzambe akopesa mbongo mais église wana malite ya nini ekokomisa bato na maturité eza te oyebi na biso makambo ya solo biso na église na biso basi batera te mais basero balandaka baémission oyo tosalaki na Pascal na oyo tosali na Galate 4 basero bayebisi docteur okolekisa no ntango nopamba ifale kutu ngai mwana mwasi nasala deba na Galate aza bengi na niveau na ngai te soki nano premier né aza na niveau ya bandimi ya basi te basali soki un mois na église bongo kuna baza na niveau ni kuna bazaka mopanga moto makila bazaka kuna ndengwana nalobi hein c'est que fausse doctrine oyo eza pena eza paramètre moko très large. Je crois que eza vraiment lourd hein. Je crois que l'émission ekoya tokolobela na makambo ya baji makambo ya mafuta makambo mai donc tolobaloba makambo ya ba pratique ya babiloko mosusu ntango somona motu na pleine prédication aopesa numéro ya téléphone numéro ya téléphone zo numéro ya téléphone yango hotel ndenge nazobenga motu moko boye na minute na baza na hotel baza na mwasi na obenge yo ozosali na hotel mais nzambe azala na pideur nzambe ntango atindaka Nathan kolobela David ayebisaki avec sagesse mpona koganye David comment ko exposer un homme marié tant aza na mwasi ya nduma kuna na hotel oke kobenga ye po tuna esko mwasi nano aza na ndako bateli libala wana oloki kimia te cette nyonso eza bafausse doctrine donc bafausse doctrine eza paramètre moko ya milai je crois que ndenge toosala boye bato ebele bakofongwa miso mpe kozali pamboli mpona bato ebele mais na répété yango mpona koloba na suka bato nyonso oyo bazocontinue so baza bafils prodige te bazokontinue kosambela na bostre bakeli fele makambo oyo esila te vraiment esila bakeli fele ti baoyo baza bafils prodige bakozonga dans la maison du père et la parole de la vérité. Voilà, bandeko mozolanda biso tokomi na suka PayPal na biso yango wana numéro ya compte biso pe yango wana ba projet za mo ebele je crois que ndeto lobaka awa 1 euro ka socheli biso et kosunga biso pona to sa makambo ebele to za nango makambo mo pe za pe bénéfique lipambo lipe pona yo parce que tant dozolanda biso boyeba ke ena ba moyen ozo sala ke to kutana boye donc 1 euro na yo to te kate mais 1 euro déjà pour esunga biso pour to sala makambo sous plus. Et puis il peut s'amuser bien moi battant au sein makambo belé au lieu pour talaka ba matière à boy hein ba fausse doctrine eza bien lourd hein eza lourd c'est-à-dire to banda wati to zo kende kaka pour makambo ezali mais et senga biso moi makambo so mikie ya to senga bato o bosungu o bolanda kabiso o bolinga kabiso soko tia soit 1 euro na PayPal yokaka so pour tia soit 1 euro na compte numéro compte to wana yokaka pour songa biso ya bonté docteur oui je crois que na sola qui na sœur Espérance a epsa kinga na Londres na so côté siko za kuna na UK on le baki déjà que au sala mouvement et pas ya Papigen so ko sala ngeza malam parti kasha mana mwasi na ye kati au sando donc bomi ka mpe ko sala likam na pesi mbote na Yannick fils d'Aaron hein Yannick fils d'Aaron ozayo za no mwana Aaron hein Yannick sala na moi geste que Gilles Kenemo Alain Fataki frère Lino Ventura frère Lino na Londres Motei Lino ningana tamo que prophète mo le kanangola église à Petrangol donc tozobosa na binoté oza na bino ensemble donc
pour la pambola tombe la vie en tout cas biso nyos même ngai naza pe na quand même na dona ngona osa dona nga na oya na ngona pesi yango pe na ligne ata 50 na bambi wana botsango na compte pour permettre biso to élargir pe na donc motant to sala ki débat je crois que studio sera pe na équilibré mais to sala pe na studio moko professionnel équilibré yango to senga batu o ba osunga biso ba baza nzambe en tout cas bo hésiter te voilà bo sunga ndeko papi gena sa pesi so boîte to loba na yango voilà ndenge pierre pesa ki yeso loba na boîte mais na sima nango yeso pesa ki pierre loba donc comme pe na tango loba pesi boîte to tela yango etando yo voilà na tango pele pe akanga ba a récolter ezali pas bolko na patikos voilà bandeko na biso merci na réalisation il y a Chanel quoi habiter Chanel kanisa tala papi gena na besoin connotation na Chanel quoi voilà donc ceux qui beaucoup ça la bongo zala lipamboli pour na batunyoso merci Nadina pour la réalisation et d'ici là portez-vous bien restez connectés sur Tolobe la vie officielle allez tout ça les bons bye bye. bazokitisa baplan etalagio toujours tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as pleuré saki de 25 kilos tolobela vie toujours bana nyonso voilà toza na orphelinat totika biloko ozomona totikela bana biso ya orphelin toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso yokita soso ya karto yokita Pigene de la vie toujours en forme. na retourne moi 2 minutes tuna ba osimbika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai ngai na ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa eleka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basundola babwaka na balabala nde bana oyo toza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bakaboni te
ndenge wana bazotanga mpe na bato abonaka Nanga moto motema leo motutisama yo ndenge wana. sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeni tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti moko na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana o na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezaka bato mais soki ke nzambe akuti bango mitema te antuka eza pasi loko eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozomona façon ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bango ezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe esengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke tokena mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. yango tumemaki mwa don awa na filma na bino epuis tomona bino totuna bino mpe mwa quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association epuis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batabite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticipe na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo olobana merci beaucoup nasipe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na yesu amen po ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango nakoma na esika bana oyo bazali bana bazangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazali sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balokota bango na butu bamosusu bapara balembi abana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama oka na pambe nasali sikoyo
nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolemi ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala baye bo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza misio moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kovandela bana balokatere bo na kokate bakoloba moto baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobandi alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efona asombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofendelanga bana babandi koya balemisaki teza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisanga yabi nzambe soza mosala opesinga kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele bakizaka na kati oyo mama bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebiso ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata molo yo boti lelo oyo bakobetela ndoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala ono de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakawati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima eza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso baza na besoin mpe ta mosusu
ba meka kosunga alors tout sur la makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali kote ya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa pe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa ye te apesaki ngai arete mama luka ata awa bebana tangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka te so baenseignant po bazwa ata ma moke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alina nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseignant nde tikite makasi oyo nazala en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso bato mite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe babanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifikulte eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badifikulte soko nzambe azosunga bango bosunga mpe mboka na bino ndenge centre esalia bana oyo bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna lolengeni susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bala nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mona kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe nzambe asunganga batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tala na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc
Lipamboli baluka. Voilà. Bénédiction baluka ba croisa ma bokote. Maman merci beaucoup pour cette relique là aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Ntambazana yo. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup. Voilà, awa bazo sambela. Obuvunuka. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Na yepe kotala bino ndenge batu misuba ka kotala bino. Lelo na osenga na bino zakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui bisouté. Momelia. Ah les grands ni ça va. Yo aux discipliné, aux poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein?
9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bien bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Wa bobe to ya Jean Maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout si ça casse. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Souza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia, hein? Ah, baza gentil, bayamba bino bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo soigne ça va ninga te Lina. Osonaka. Ko soigne ça va ninga te ko Lina. Obundaka pe. Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Ko bundaka te na baninga, hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe ni pona vie na websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mutamunene nsho. Na banda po sungo batu bozaka. Oyoki Lina obi websa nzambe jour koma mutu munene asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba ko sa prière na. Bobete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na bino ngana kei na tiki bino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali liboso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas mal. Merci de tout ça. Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.